Bonjour, bonjour. Mbote mingi na bien surtout ba bolinga ka maman Eliane Ngetu. Na pesi pino ba mbote ba ebwe ma vimpi miko azima. Boni bandeko na nga boza bien. Bon, j'espère que boza bien. De mon côté ça va. Kimi ezali nzambe ma bateli biso. Le toza mokolo yenga le toza dimanche. Voyez un peu cassé parce que hier na zeki na prestation. So na prestation na loba moi mingi na sa ya musique ko ganga et ça nini et kimsanga voix na nga yango. Vous comprenez que voix est un peu cassé et puis naza un peu fatigué. Merci mingi nazambe tata pour apesi biso pe mabomo na tongo ya lelo kolala kolamukeza habitude était kolala les alaka volonté mais kolamuka ezalaka grâce. Alors le leza dimanche toza le 30 juin 2024. 2024 le 30 juin ezali mokolo ya indépendance na biso 64e année ya indépendance na biso depuis tobima na maboko ya minyololo tobima na maboko ya banoko ndenge tobengaka tozwa indépendance na biso donc lelo eza le 30 juin. Bonne fête ya indépendance na bana ya Congo nyonso, Congo démocratique. Voilà, oyo tobengi ex Zaïre. Eza bongo ya bino maman Eliane tout votre deuxième maman, la reine mère. Appelez-moi Kimia Kian Kakaliko na obubakisi kaka maman ni to betonde ka na lingela kaneka ezala kaneka na boka litama kwa maman Denise boy. Ça la ngaka bien. Donc on la bunkie parce que net lobby hier samedi na zoki ta vraiment ya retourner té mais tu as dit que Mikolo nous faisait la makambo ils ont dérangé sur la toile. Mikolo tout le monde qui prophète de la nation de Nilesi Mbutu Mbute kitaki mataki ba vidéo ko eli biso sur ba portable na biso comme quoi que bazo sala menace de mort et mataki kitaki problème ezani ni problème ezake pasteur Denis Lesi alobaki mabe pona de fait maman la biso atikaki biso maman Blanche Tonasi oyo azalaki mwasi ya pasteur Marcelo bolimbisi téléphone ezo sonner bolimbisi naza na choix tenga na salaka na téléphone wana bino boyoka nga kaka me nga nasala na téléphone limbisi bandeko na ngai wa 3 appels wa oh là là en tout cas bolimbisa nga pardon oh là là eza urgent okanga motema. Allô? Oui, papa. Nangolu kimia, boni bino. Nazo rappelé tout à l'heure. Nabi, nazo rappelé tout à l'heure. Le roi de mon appel en absence, on a rappelé. Tout à la seconde, non? À tout à l'heure, on a rappelé, papa. Merci. En tout cas, vous limbissez, hein? On a ça un téléphone, vous comprenez. La bande ko loba que ezali na ba maloba moko oyo pasteur Denis Lesi alobaki pona kombo ya ndeko na biso asile ko tika biso persona wazaki mwasi ya pasteur Marcelo na kombo maman Blanche Tonasi maloba wana pasteur Marcelo asepelaki na ngote. Alors pasteur Marcelo asepelaki amonaki za malamu ki apporter pasteur Denis Lesi plainte. Mais boyebi que Bible ezobisa biso que avant que nous kofunda moninga na ona l'état il faut bobenga muto misato bo vanda bo solo la ce qui bozi compromis wande boke na l'état avant kokene na l'état za na kati ya Bible na makomi Bible ezobana biso que avant o même ndeko na ona l'état il faut que troisième personne beaucoup tana na yebo solo la ce qui bomoni que bozi terrain d'entente te boyokani te wana nde boke na l'état mais ce qui boyokani bokoza makambo ya l'état botiki yango bosali nini boluki kimia bosali l'appel likambo sila raté likambo esili ndenge makomi eza koloba na biso ndenge Bible eza koloba na biso Bible eza koloba ndenge wana ke yo mutu pourquoi parce que
L'État aza muto akataka likambo selon ye ndenge amona likambo na ye. Soko ozala likambo na ndeko na yo ndenge Bible lobi, soko ozala likambo na ndeko na yo avant que de kofunda ye na l'État, iloko yo kosala, bol kwa troisième personne bosolola. Ce qui bosi compromis comme ça bokesu na l'État te. Yango ndeza likambo oyo esalami epai ya pasteur Denis Lesi na pasteur Marcelo Tunasi. Oui, c'est vrai. Pasteur Marcelo s'est porté plainte contre pasteur Denis Lesi. Mais baluki terrain d'entente. Bayokana, pasteur Denis Lesi leki asengi bolimbisi. Asengi pardon. Ce qu'on t'a les vidéos na sengi pardon pour na préparer qui en côté pour na obima. Ce qu'on t'a les vidéos na sengi pardon, autant il pensa ki afionoki. Autant pensa ki muta fiono comme c'est que muta za ba problème a kondi mbala moko. Na vidéo asengaki pardon. Na kati ya maloba na ya lobi ke na mikitisi ndenge ona na mikitisa te. Na sengi pardon ndenge ona na senga pardon te. Pour na reconnaître ba propos na la lobaki ezalaki choquant. Ba propos na nga e choquaki les concernés. Yango na mikitisi, yango na sengi ndeko na ngai pardon. Alors, tout le monde qui peut poster moko bo tweet moko ya pasteur Marcelo alobi que oui, par la grâce de Dieu, je pardonne à monsieur Denis Lesi. Abi la grâce ya Nzambe na limbisi Denis Lesi. Mais tu komona ba vidéo bimi réseaux sociaux kaka TikTok ko komona ndako mutu te ka na réseaux sociaux. Ba vidéo bimi ke bazolukisa pasteur Denis Lesi po ifo bakanga ye, po ifo baboma ye, po ifo basala ye boye. Ba vidéo lobi nyonso ko kolobeza maloba na ngate eza maloba o eza na ba vidéo o bana kisasa to bengaka chombo masolo nyonso eza awana ba téléphone na biso ndenge balobi. Maloba mosusu bato balobi que pasteur Marcelo alimbisi pasteur Denis Lesi te. Bato basali banalise na ndenge. Bamusu balobi je suis Denis Lesi, je soutiens Denis Lesi. Bamusu balobi je suis Marcelo, je soutiens Marcelo. Nde bato balobi eza normal. Faut te bakena mokila lelo toza na démocratie. Mutu na mutu aza libre ya koloba oyo ya lingi. Mutu na mutu aza libre ya koloba oyo ye amoni. Eza normal. Eza kake mutu na mutu faut a respecter opinion ya moninga. C'est ça la démocratie. Démocratie l'exi ko finga te, démocratie l'exi ko beta te. Lelo oyo toza le 30 juin, tozo indépendance. Eza date oyo biso tozo lipanda. Indépendant, tcha tozo wiye. O lipanda, tata tubakidi. Elle a qu'est-ce que l'indépendance, n'est tozo indépendance. Donc démocratie eza na kati ya indépendance parce que avant tozalaka l'indépendance to bandako ko dépendre na bato ba bandaka ko konza mboka na biso Congo. Le 30 juin 1960 tozwaki liberté, tozwaki indépendance. Alors to koti na kati ya démocratie. Parlant na ngino bake mutu na mutu faut ayeba ko respecter opinion ya moninga. Eza lokwa na ba parti politique. Soko oza mutu à gauche, respecter mutu à droite. Soko oza mutu à droite, respecter mutu à gauche. Ce n'est pas pour rien ba parti politique ezali. Mais biso tozala kaka oza mutu à gauche, olingi batu nyonso bazala batu à gauche. Oza mutu à droite, olingi batu nyonso bazala batu à droite. Eza ndenge wana te. Eza pe lokola opinion mutu na mutu faut ba ko respecter opinion ya moninga. Na wana na ngina lobake natala video moko ya musicien ya mboka na biso na kombo ya Félix Wazekwa. Mokuwa ya bongo Félix Wazekwa. Aloba boye ke likambo soki ezali bato bayaka ko condamner suka ya likambo batalaka debi ya likambo te. Mais bayaka ka ko condamner suka nango debi nango batalaka te wana eza maloba ya
Félix Oise quoi. Abeso ki likambo aloba ngokala avant makambo yebima. Aloba déjà que ce qui likambo kwei batumi bale bazui problème batu ba kondanaka suka ya likambo. Mais début batu balinga ko ignorer début ya likambo. Début ya likambo batu balinga ko tala ngote batala ka suka. Nangaki na pesa mwa makanisi nanga muke ndengo ngala kanise ndengo ngala moneli. Ataku tutolobi ke pasteur Marcelo alimbisi pasteur Denis Lesi likolo. Il faut to respecter choix na ye. Eza normal. Eza normal. Pourquoi na lobi eza normal? Parce que pasteur aza sous le choc à perdre être cher na ye. Molonga ni na ye kaka teme mama ya bana oyo basali na ye famille à perdre ye. Kokufela mwasi eza ko divorcer na mwasi te. Bokoki ko sala divorce. Mutina muta côté na ye mobala zo keng de la ka abona ba publication mwasi ngo lela zandeni. Lela la tekindenge nini? Lela ala tendenge nini yo? Abima kende ki wapi? Akoma na mobali ni. Nana koma ko embrasser ye ndenge nga nazaka ko embrasser ye. Mwasi pe côté ne azo keng de la koto. Yango mwasi yango mobali nanga azo azandeni nini yo? Alikinga na nini? Na kitoko na taille na beauté et ndenge nini nango? Wana eza divorce. Eza ke batu bazana bomoi. Bakabwani mutu na mutu mwasi azotala kote mobali akenda, mobali azotala kote mwasi akenda, bazotala wanka bango na ndenge ya ba fenêtre. Mais baza na bomoi. Mais oyo to bengi mort d'homme, liwa. Eza ke Mama Blanche akei, pasteur atikali azana choc. Oyo choc ekosila lundi te, mardi te, mercredi te, jeudi te. Ezaka nzambe mutu fo aya kopesa kimia. Nzambe mutu fo aya ko consoler. Kimia wane fo taka pa ya nzambe. E pa ya mutu mokili ko utate. Ataba na biseke papa, ou c'est bon, ekosimba te. Mutu o asali mutu mabe. Avandi pa reconnaître abi yango mundela lobaka trop parler peut tuer. Trop parler peut tuer. Bible pe lobi na biso ke avant ko loba likambo faut tourner le lemo na yo 7 fois. Simando lobi likambo. Avant ya ko loba likambo, il faut tourner le lemo 7 fois après loba. Et là qu'est-ce que avant ko loba likambo, il faut qu'on réfléchir. Ou réfléchir nanu sima oye ko loba likambo. C'est vrai. Pasteur Denis Lesi a dépassé ki ba borne. A kenda ki musika na maloba na ye. Oye sali libota pasi. Eza ya solo. Mais ye moko pe kaka vandi a réfléchir abi malobo na lobi mabe. Malobo na lobi ezokisi mitema ya bato. Kote kana kende ko loba maloba oye bimaki libanda nazonga nakende ko s'excuser. Nakende ko senga bolimbisi. Parce que ne to abo na vie na mokili. Po mutu asenga bolimbisi na likambo salaki, il faut ye moko à reconnaître que likambo yo na sali eza mabe, il faut na sengela yango pardon. Pardon, ezele ko batinka mutu te kendo senga pardon. Nenga zamba sala biso na mokili, ezape na batu mususu, asali mabe. Ali ko senga pardon te batu faut pas banda ko faire réfléchir ye. Que non, likambo sala osali eza mabe. Likambo eza mabe, likambo eza mabe, osali mabe. Senga pardon. Omona mutu so bazana orgueil kati na ye. So azana esprit ya lolendo kati na ye. Azana esprit ya orgueil. A osenga pardon te. Batu bazo talisa ye ke likambo yo sali eza mabe senga pardon. Mais so bazana molimo ya lolendo kati na ye. Molimo ya lolendo zebse osali mabe te. Ko senga na yo pardon te. Po osali na yo eloko ya mabe te. Okomona mutu ndenge wana akovanda kozwa tamulai. Po aya ko senga pardon. Ako ko senga pardon tout de suite te. Akozwa temps na ye avandi
bato bazo faire raisonner ye, bato bazo faire réfléchir ye que loko yo sali eza mabe. Ti mukolo mo penza ko vanda bia nde bato baloba na sali mabe nakende ko senga pardon, nakende ko s'excuser. Eza na bato bongo. Par contre, Denis Lesi ya vandi alobi mabe lelo. Alali abila ni porte conseil abi makambo na lobi ezokisi. Neke senga bolimbisi. Aye na komikiti sa nyoso. Ami kitisi. Il paraît bakutani ndeka tozotala kaka na bilili. Bakutana ndeko na Pasteur Marcelo. Il paraît basoleli pendant 4 heures du temps. Malobana na yokaki kopanda ndeko na nga mobali na pesi mbote maître Chura Mboma na émission mo asalaki na kaki maloba wana abiki bakutanaki basoli pendant 4 heures du temps. Pasteur Denis Les na Pasteur Marcelo. Mais après, selon Pasteur Denis Les, Pasteur Marcelo a limbisiete, a limbisi na likolo ya mbebo. Pour plainte apporta qui a retiré en côté, a limbisi likolo ya mbebo, ma limbisi na motema ti. Ndenge ilobami. Yango nga na part na nga na lobike. Muto asalaka mutu mabe. Yo basali yo mabe te, yo sali mutu mabe. Yo bazokisi yo te, yo zokisi mutu. Ok kosenga mutu na pardon pour reconnaître mabe oyo sali. Ok kosenga pardon, o sali bien, o sali malamu. Sikoyo mutu yo zokisaki. Tango yambi pardon na yo, loko aza na se ya choc, aza ya kozoka, aza na pasi oui, akosa la mascarade. Pona bozala betiketi ya basali ya Nzambe. Bozala betiketi ya bato bateyaka bato. Oui, eza normal. Asala na miso ya bato ke na limbisi yo, mais na motema alimbisi na te eza normal. Akokosa la formalité, na yebi motema Pasteur Marcelo te, na zolo bakaka ndenge na réfléchir. Akokosa la na ye na miso ya bato ke na limbisi yo. Oui. Mais na motema alimbisi na te. Eza pe normal. Ce qui peut na motema alimbisi na te, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que azana choc. Soka vandi akanisi ba propos o ba tenaki contre moi sina ye e kopese susu kanda e bakisi kanda e pesi e pasi e pesi mawa et tangisi pe ma miso aleli. Alors il faut que la moto yo sali mabe yo senge pardon ko tikela temps à sala deuil ko tikela temps à apaiser makambo wana ko tikela temps andima accepter pardon. Mosala Nzambe po basengi pardon azaka obligé ya ko pardonner parce que Bible batangela kabiso tongo pour butu moi. Bible oyo esala ke ba mama batika bandako na bango bakenda kolala na ba veille de prière. Bible oyo esala kutu ke ba mama ba négliger bandako na bango alambeli mobali te malambeli ka pasteur. Bible oyo esala ke moi ça lambela mobali na ete makie kolambela pasteur. Bible na bateyaka c'est le moment ya kolakisa biso ke basale la Bible yango. Pour Bible lobi que le pardon c'est une puissance qui libère. Mais na nenga bato mokili balobi que kolimbisa mutu eza kobosa na likambo te. Tango mususu na tango oyo na minute oyo nde tolobaka na langage ya ba kino na minute oyo pasteur asana système akolobake kolimbisa eza kobosa na te. Popota eza nano mobesu. Il faut malembe pote sala nini e banda kokauka malembe popota wane kauka ezali Nzambe nde facha alcool na pota ya motema ya Pasteur Marcelo ezaka Nzambe nde mutu fo acha alcool na pota ya motema ya Pasteur Marcelo. Soki Nzambe aza kocha alcool acha alcool ti mokolo ezali Pasteur Marcelo akodigérer se libérer ça na limbisi ndeko na ngai. Dans tous les cas baba sali ya Nzambe bakozala obligé balimbisana po batalisa batoyo babenga ke ba païen ke bazo salela liloba ya Nzambe bazo salela Bible.
ezaka pona pasteur Denis Lesité eza pona biso nyonso toyebana koteyama tango tolobaka makambo tango tosalaka makambo surtout so lobi likambo pona mutu toza bato minoko na biso ebetaka mabaku tango mosusu mutu akobaka ba sentiment nalobaka bato bayoka ngai nsima nango eboti makambo ebele nsima nango eluki baproblème ebele ndenge nauti olobaki bapota ekokani te nauti oloba na ebandeli nalobi ke moto oyo asali divorce na moto oyo akufeli eza ka moko te eza deux cas différents eza ka moko te po oyo adivorce aza toujours na banouvelle ya ex na ye banouvelle ya ex aza nango mais oyo akufeli oyo akei ake libela akozonga lisusu te ake mpona libela akolamuka lisusu te akozonga lisusu te eza mpona biso nyonso toyeba kobatela minoko na biso toyeba koloba nini toza koloba parce que mutu na mutu aza na ndenge na ye azwelaka likambo nga na kokoloba kake nde nauti olobake pasteur Marcelo aza obligé ya kolimbisa pasteur Denis Lesi po bible na ye eyebisi ye ke limbisa aza obligé ata sikoyo asali mascarade na misu ya bato ke na kati ya motema nano alimbisi te me nzambe akotalisa ya koloba limbisa po eza makomi na nga limbisa po oza mosali na nga po bible bina biso ke butu ekuta wana kanda te kolala kolamuka eza habitude te kokende kolala eza habitude eza volonté nake kolala me kolamuka eza volonté te eza grâce ya nzambe bible elobi tant tosambela na notre père limbisa biso ndenge biso mpe tolimbisaka baninga tango tosalaka baninga mabe tokenda kosenga baninga bolimbisi tango baninga basalaka biso mabe so baye kosenga biso bolimbisi soko oza na bonzambe te okolimbisa te okolimbisa te mpona nini asali nga boye ya des gens comme ça oyo balimbisaka mpe te bazali mpona nini asala ye nga boye mpona nini alobaki boye mpona nini asalaki boye mais lokola toza bana nzambe toza bana nzambe elikambo oyo ekweli basali ya nzambe mpe ya minene likambo ekweli basali ya nzambe eza ntango oyo basali ya nzambe balakisa biso ke basalelaka liloba ya nzambe tata basalelaka liloba ya mokonzi na bango ntango yango ifo makambo so ekweyaka ezwaka biso mpo toyeba eske bible oyo batangaka basalelaka mpe yango likambo oyo ndenge ekweyi boye ekolakisa biso bafasi ebele ya basali ya nzambe oyo bateyaka biso moma yango oyo tokoyeba bible yango batangaka eske basalelaka yango maloba nzambe oyo bateyaka biso pardonnez il faut pardonner 1 million de fois ton frère il faut pardonner wana bateyaka biso bo pardonner mais oyo ekomeli bango sikoyo ezosenga na bango bazwa courage ya kopardonner. Pasteur Denis Lesi, félicitations parce que bon moto na yo esali batindika kotindika te ozwi 2 jours 3 jours te bon moto esali obi o nasali mabe nazokisi libota mobimba yo moko ye obi nasengi bolimbisi sikoyo na part ya pasteur Marcelo tokolobaka ke tozo comprendre douleur tozo comprendre pota eza mobeso ata lelo nano limbisi ndeko na yo te avec toute l'humilité pasteur lelo soki nano ozwi place ya motema te ya kolimbisa ndeko na yo pasteur Denis Lesi
nzamba kosunga, nzamba kotushe yo, akopesa yo makasi poko limsa foko zana makasi, akopesa yo makasi ya kolimbisa ndeko na yo. Ekozala esengo tomona bino mibale bovandi ata na mesa moko boza kolia, ekozala malamu. Ekotinda ba oyo bayebi nzambe te bayeba nzambe, ekotinda ba oyo balingaka nzambe te balinga nzambe. Pardon ezaka facile te. Tozanga na ba couple ya na mibali basenga basi pardon. Asali penza likambo eza mabe, mache orgueil humain. Ache orgueil ya kimobali kati na ye. Aboko senga mwasi pardon. Et pourtant conscience eza ko interpeller. Conscience na ye zo yebise ke situation oyo oza na tort. Situation oyo oza mabe, osali mabe. Mais orgueil se ekoti habité. Nga na mobali ya mwasi na kosenga pardon te. Aboyi pe kosenga evleki pe ndenge wana. Eza pe na basi mosusu pareil. Bana situation moko boye po asenga mobali ne pardon bi jamais. Nga mikitsaka te, nga mobali akomonela ngai te. Na komi kitse pa mobali te. Eza pe na bandeko, frères et sœurs, okomona ke mukolo ya libota asali leki mabe, maboyi pe komikisa bina osenge pardon te po azali leki na ngai. Okomona pe ta mosusu leki asali ya pardon, asali ya mabe, ahaza ya nanga kolimbisa ngaka ata na singe pardon te. Ya wana tozungi na Bible lobi ke le pardon c'est une puissance qui libère. Mais muto yamba pardon to sengi ke ata lelo te, ata lobi te, ata lobi okuna nzamba sala na kati ya basali na ye asunga acha kimia na kati ya motema ya pasteur Marcelo pozo souffrir aza ya kozoka. Nzamba acha kimia kati na ye. Un jour lokola ye muto basali ye mabe, un jour ceux qui déjà azwi kimia akoki kozwa telefone na ye abengi ndeko na ye Denis Leski, mon frère yaka toza bandeko bayambani, toza bandeko o elekaki esi eleki bavandi ata na mesa moko, balie place moko, bameli ata verre moko, bameli mwa verre place moko, ekosala malamu na bapagano na batu oyo bayebi nzambe te, na ba oyo bandimelaka nzambe te, na ba oyo pe bayebi puissance ya pardon te. Biso bandimi miso na biso ya kofungwama toza kotalela bato oyo basambelaka, oyo basalelaka nzambe, oyo bateyaka, oyo balingaka bandimi bazala bon exemple, oyo balinga bandimi batika masumu basala makambo ya malamu. Siko eza likambo ya bango, biso pe bandimi miso na biso yaka likona bango tozaka kotalela bino likambo oyo tokosuka nango wapi. Etant ke bana na nzambe toza kozela bino tomona bosimba na loboko po tondima penza ke bosali nini bolimbisani, po tondima penza ke pasteur Marcelo alimbisi ndeko na ye tokozala na esengo ya mokolo moko tomona bango mibale ensemble ekozala malamu. Ezala nzambe tata ye moko osala nini akosepela. Jésus Christ tango bamemisaki croix, tango bazobeta Yesu, tango bazobeta ye, bazobeta Yesu alembi, Pierre atali abi oh pona nini mokonzi nanga boko osale boye, boko konyokole boye ndenge nini, nga mosali na ye nazali awa, nga disciple ne naza boko konyokole boye te. Na kanda zwi kaka machette pan akati mutu litoi, akati pan alongole litoi. Par là na lobake Pierre asalaki yango sous effet ya colère. Kanda mokonzi na ngai o nga na respectaka bake no bete na miso na ba humilier ye.
akataki moto litoi. Yesu atalabi, oh Pierre, nini soki na bino benga armée céleste papa nanga kotinda bato bakobundela ngai. Bitumbo eza ya yo te. Yesu alakisi ki aza Yesu masiya mwana Nzambe, alokoti litoi wana azongisi yango na esika. Alokoti litoi azongisi yango na esika. Et pourtant babetaki ye, basalaki ye mabe, bahumiliaki ye. Mais ça n'a pas qui cause défense. Na y habité. Toi, tu n'es pas là pour me défendre. J'ai un Père qui est dans les cieux. C'est lui, mon défenseur. Azuli toi, azuli c'est likolo nango, litoi wana. Miss na biso, eza kotala basalia Nzambe. Ba guide spirituel. O baza kamba mangomba o eza na bandimi ebele. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Bon lelo, to suki awa. Bon dimanche à tout le monde. Ngape na makolo eza na nzela na bimina ke ndokotamba mwa muke po eza mokolo ya eyenga lelo eza mokolo ya indépendance. Toi ça qui dit là. Matondo accente. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata Nzambe kalusaku muna Nzamba nous bénisse bana betu bons. Bonne journée. Boka mataba bisous. Miss na biso na basali ya Nzambe. Bye bye.